Ndeko batali arrête Kilimbushembo TV bao basi bakoti bami abona nzamba pambola bien ba commentaire na ndenge bozo continue toujours komi abonné opena na kota te akota komi abonné lisolo eza mingi te bozo mona déjà photo ane eza kuna toza na Francis Tatu pasteur oyo nayeba pasteur okala banaye ko prophétiser azokota na église azaki na succès makasi na ndenge ko bala mwasi ba prophétie église des actions beaucoup de zaka ba prophétie azotambola ba mboka balingaka ye makasi mais nzambo il faut to sala na bosolo prophétie lobela o tipa nzambe oyo zokotaka na ba famille ya bato ki koto okuso kosi nzamba ko frapper un jour nzamba ko biso libanda bande ko pasteur au Francis Tatu oyo akendaki na Côte d'Ivoire na famille moko boye aki na Côte d'Ivoire na famille wana ki kopote mwasi wana akufaki a prophétiser lobiki bomoni mwasi akufi lekinenda bomi ilala kate français ok matanga na Côte d'Ivoire bokomona ngona vidéo bazola sa français te bokoka ngone ndenge zobima po ba vidéo ekatana krapla so bazo attaquer mais elakisaki elungine te mais voix nezo bandi ba attaquer akoma na matanga bandeko na Côte d'Ivoire ba ataka epaliki ya mwasi wana akufaki oya ko prophétiser a prophétiser lukuta kinga na bomi ya na ngai français akomi ko wangana alobi mokoninga na prophétiser kiyo mwasi alobi ozo wangana ni ba preuve ezali bama ba ataka ye na Côte d'Ivoire wana boza na kotia vidéo siko vidéo ba ataka ye wana muto banda ko filmer alakisi elungi ya Francis te bazo saka ndenge bazo attaquer na première attaque wana volume 1 bino mo boye bina pisika ndenge ba telefone ezala kebele na basi volume 2 ko ya ba ko misana elungi na ndenge bazo attaquer nde ba betaki boko mona elungi na deuxième po eko bomba na te boko mona bandeko toute la ka église tozo kendaka biso tozaka mbangu surtout biso basi so boke église on ba prophétisaka okimeli mbangu kuna tali loli kamba Francis Kalombo humiliation azwana ezande nzambe nzambe nde alingaki asala humiliation na po akosi bato mingi aprofitize mingi alukuta na kombo ya tata soki ezalaki ke prophétie ya solo euti epa tata mais balinga ko ridiculiser te alataki pe blanc kitoko na basi ta mosusu mpe na deuxième épisode tokomona nde babwaki na se blanc ne kokoma mabele eputopoto nasala mingi ta koloba bolanda video ndenge bazo atake ye nde bazo attaquer Francis Kalombo na Côte d'Ivoire soni biso ba congolais le kumu eke mabe miyibi biso ba pasteur alukuta biso kindumba biso kofinga na biso songi biso koboma mabala batu kokabola ba famille neto Francis Kalombo asali eza kokabola famille akomi sikoyo tango mwasa nazo attaquer yo mosala ya nzambe penzo ko wanga na professeur lobelaki mutu mwasa na zamu tali boma ta kaka bana kolobela mutu nazana mingi ta koloba boleka bomona na vidéo ne batakaki wana volume 1 tant tokozwa analyse mususu volume 2 tant ko matuka ko lakisa bino ndenge balatisi ne batutoli ale toleka vidéo kota otane bazo attaquer Francis Kalombo professeur qui na kopesa bokota toujours bomi abonné na arrête Kilimbushembo TV on en parle mbala liboso na talanga ni abonné toleka Botani bazo beta bazo tout la Francis Kalombo. Joël Tatu, je suis la petite soeur de Kédia Max. C'est moi la petite soeur de Kédia Max, même père, même mère. Vous vous rappelez son premier voyage qu'elle a fait au Congo. Quand elle est quittée là-bas, elle dit, vous lui avez dit que moi, sa petite soeur, même père, même mère. Vous avez une preuve de ça? Elle m'a dit au téléphone, on ne ment pas sur les morts. Je ne peux pas mentir sur la mort de ma soeur. Non, parce que vous avez mis votre bouche dans nos problèmes de famille. Joël Tatu, je suis la petite soeur de Kédia Max. C'est moi la petite soeur de Kédia Max, même père, même mère. Vous vous rappelez son premier voyage qu'elle a fait au Congo. Quand elle est quittée là-bas, elle dit, vous lui avez dit
que moi, sa petite soeur, même fait même Est-ce mère. que vous avez une preuve de ça? Elle m'a dit au téléphone, non, mon père, s'il est mort, je ne peux pas mentir sur la mort de ma soeur. Problème de famille. Non, parce que vous avez mis votre bouche dans nos problèmes de famille. Donc voilà.